MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi MDG de TV Mafuta Yasika. C'est le nom de la grande avec un grand Canada actualité bandeko babolingo et quand on ebisaki binoke. Et il se pourrait, hein, ezala solo. Donc, l'obi na saki émission par rapport à Odon Elwanga de connexion Bénédicte Kalengay et bateau réseaux sociaux, hein, voilà. Alors, tout ça la émission, on a ba confirmation te, to banaro lo baso qui est solo. Tout souhaiter bonne chance parce que tout ça qui n'a pas preuve nanouté et là il y a des preuves donc. Libala yango yo topé dot yandongona biso Bénédicte Kalengay na et messager Odon Elwanga yango wana ndenge lekaki il paraîtrait ndenge toyoki et lekaki depuis année passée. Et lekaki depuis année passée. Je crois vous avoir dit lobby que na yokaki na ba mikolo leki ba yende ko prédoter de Bénédicte. Bon apparemment zaki dot. Mais mutabala qui ende na yebite na yoka ki on peka epande ko mo ya pasteur ya TikTok. Absingano mère mutabali na yebite. Ouais na ba fin année passée to sola ina et voilà. De libal les gars qui se na ba décembre ba so ba octobre et bref, et les gars qui na ba fin année passée awa mais ba matière et biminde lelo pona nini parce que on dirait et babomba qui secret moi sina mobile meneti likambo bomba marate et bana toujours bokolo bomba secret c'est trop dire hein ba publier qui na bangote pona nini parce que na logique fallait mukileye ba parce que odo après tout aza pasteur il faut ba tubaye ba que non pasteur na biso moi sina ye songolo azali na moi cité a divorçaka et lelo abali voilà sinon sangolelo ezanini sangolelo ezali. Je crois une introduction beaucoup comme mona image ya Elwanga na mama ya bana na ye do libala tanga saka libala na 2012 mariage na 2012 na France na mama bana ye Patricia ba bota so bana misato so na bosanité libala ekufa cause ya divorce na yebite na yebite bino boye ba spéculation ezanga raté. Et lelo o bandeko Odon abali. N'est-ce pas c'est une joie. Mais à maona pas ces ali bandeko nanga na okeli mwa mobali o mawa. Na okeli Bénédicte mawa. Bénédicte abato aloba te. Cette dame que vous voyez, je crois aza congolaise oyo aza na nde na biso bino lobi na communauté na biso yende mutaleki batutu na ba abonné. Je crois qu'on a plus de 5 millions d'abonnés. La dernière fois, Nathalie a continué, ça fait vraiment un peu longtemps. Alors, il y a au-delà de 4 millions d'abonnés. Alors, on a plus de 5 millions, voire même plus, dans le moment où. Moi, si je suis par accident, à côté de ma contenu, des fois, c'est la émission live, il y a banini, émission, débat, parce qu'il y a des journalistes. Et il y a des journalistes, la bion, journaliste, c'est de profession. Et ba émission naie à journalisme naie et puis à part yango des fois le belapé ba sujet sous divers soit ça live na TikTok naie er mo ba vidéo poster mingi za yena mwana naie donc elle est plus connue par rapport à moi naie azana mwana moi mobile il est petit il est surdoué hein moni bano bazama ele belé yo wana roza na ba plus ou moins 4 5 ans yo wana roza dans les 4 ans plus ou moins ba 4 ans hein parce que mon bano bazama ele belé moi na ngosko za bongo ama ele. Et du coup, comme on a essayé tambola bongo par rapport à Ndenga Zamaele, Ndenga Zakito, parce que c'est un garçon très beau. Très beau, il est très beau. Et Natchela Bino, image à Yohan, hein. Attendez, Natchela Bino, image à Yohan, bon mon Yohan. 15h au Sultani Hotel pour le thème de la masterclass. Et oui, le rendez-vous est pris pour demain à partir de 15h dans la grande salle de l'hôtel Sultani pour le compte de la masterclass Un jour dans tes parvis avec le révérend Odon Elwanga. Et oui, Kinshasa, ces rendez-vous est pour toi. Nous serons là. Jésus sera au rendez-vous. Les Saint-Esprit également.
Ensemble, nous allons renverser le forteresse de nos vies, de nos familles, de notre pays. Hâte de vous retrouver demain, 23 novembre 2024 à 15h. Que Dieu vous bénisse. Clin d'œil. Bibouabouem. Kinshasa. On se retrouve demain à 15h au centre. Bébé Yoane yo. Asala pe ba publicité. Donc c'est un enfant, un garçon vraiment surdoué. Asala ba publicité. Asala mambo belekande buntu komona yona. Il est comme ça. Bande konangaye. Wana bomoni na mama nae. O ezaki publicité événement mo elwanga salisa ya année passée. Na hôtel Soutana. Et na octobre elo moi ba jarwana. Et asali publicité à papa. Et na maman basali publicité. Na minute bande konanga ekeye zongi réseaux sociaux za koningana. Image obutu komona na bandeli bandeko ezali image ya elwanga kande na auto webisabino na mosi na ya kala bake ko bimisa yango. La famille na kotiela bino ba analyse bomona ndenge batu bazo sala ba analyse sur Odo elwanga sur Bénédicte. Na tiela bino mo morceau bongo tozonga po na panzanteke. Les bébés des bébés, yomoro es. Aux hommes, on utilise mon nom choko bimba. Bébé, bébé, les bébés des bébés, les yomoro es quoi à moi si. Kobimisaka, Karina Luba, Kobimisaka image a bien ami sabato. Menzama conforté à mobile au cause de la biso, mobile à botama misto dans la balade déjà. Mais yo ta djinn, aux hommes, moi c'est bien le banzami, au konzima mobile à bomali balate. Est-ce que tu n'es pourquoi les balades ne koufaka? Un homme de Dieu qui craint Dieu. Il faut que tu sois célibataire. Tozo banga oboma bala même si c'est inda biso butu moy on essaie d'arranger tozo ko mona bato ba coach matrimonial. Tozo ke kwa rue tozo le ba kozo mi sa bentesel. Mobala zana mabale belé yo Bénédicte mona mukena âge no pobi uzala so ba tuyo mona ko wa mukolo na wa mukolo no bilo kola raté. Comment la kata âge na yo? Nzabala qui sont mobala za bala misa to déjà bala da ebele. Na kuya. Bénédicte to aussi ça de ça na kuye la yo kaka na kuya yo penana no kuye la yo. Po bilo biso to ko ba démon o ko bilo bo za ba ndumba na kata Yesu, ndumba na kata Christ. Bozo bo mabala pona posa nzoto. Elo ni bozo bo mena mabala bino moto zo banganza biso to sambela ka ko tongo etani bo to bandi ko beta ba via bato mais to zo garder ba mabala. Bino bato ki na ba église ko na bola ka ko serrer di soko wana na pastor ngla oh yes oh presse de paix wana ko serrer ce qui bandeko kindoki na kimotema mabe aleini déjà ne bandeli ya video na boyoki ozwi mwana otelisa choko tia mwana choko après komi bébé mwana na za meti mwana na azali meti papa na azali so mondele so carteron malgré papa ngo bito yebaka ete eza vie ya mama na bango eza passé na ye eza vie na ye soka boy soka bimisa tata mwana te eza makambo na ye mais le petit il est meti ni to yoka na baiko na musika il paraîtrait papa na azara mondele sikoyo mwana wana bakokena kotia ye choko na sensi neti nini bandeko owe kofinga na mwana bato emuke ya 4 ans asali nini bandeko acharnement kaka po elwanga bali Bénédicte bozele natiela bino moi extrêmement monsieur Asuka bon on a expliqué bino C'est un mignon gars mais il y a soleil wangati webi soleil GG non mais donc la bonne te za bongo. Soleil o azaka musicien ya Kofi leki na bango mbalti ba lèvre na eka lèvre boy pasteur azala na eka lèvre boy exact o atieni non atie lorote pe bazala bongo azaka bandeko bota niveau bosa live balobela ba lèvre ya mutu s'il vous plaît ba lèvre ya pasteur ba mama mikolo balobela ba lèvre ya pasteur botala niveau eza neti ngapi na za lèvre boye na tiani na tia elota to botama boye
Chico, apprécié nous avons pour la libalo, tout le bacas pour tomber sur l'inga moko ba mal. Ngai conseil no pesa omonde tiboy. Non linga omoni mariage ande ezaka na YouTube ngaku taiba te na YouTube po ngape na zawana. Na zapenza wana. Ngai aza pasteur nazaki na mariage na bobini tozaki mutu aza wana zobeta lisolo ya libala ya elwanga ya kala, rien d'intéressant. Au fait, bandeko nayebi te na bandela wapi ezaka mamingi ezaka pasi. Congolais souhaita jamais mutu bonheur. Congolais asepela jamais na bolamo mutu asalelo moko be bobeteli maboko bosepeli non. Bazanga maambute baoyaka kofinga baoya ko créer ba analyse baoya ko tuka baoya toyebi parmi ba domaine ya congolais ya makasi ezaki lorsque une personne azo réussir na mamuna azo sala aozana ba jaloux ebele ba bofinga ba jalouser so oza même kitoko ya pambotie ki oza kitoko ya problème ba ofinga yo ke yo milakisaka so oza mayele baofinga so yebolo bolo barabia baofinga de tout ce que okoza nango comme qualité oloba français bien baofinga yo ke olinga komila kisa oza so bandeko likambo ezali aweza odo wanga elwanga balaka na 2012 OK na mwasi na Patricia bakabona mamu bawelanga na yo toyebite muto liboso to pe passer à liboso mobile liboso a divorcer ezayete toyebi mambona ezalaka nango bayoka na kite bakabwani et après ko kabona na ye na mama ya bana na ye comme mobali nyonso age ezana noazana lenge il faut toujours le commencer à robala et na baki cherche na ye pendant le qui cherche na ye asakana mwa mingi alinga et abutisa na ngote et moi si o lelo asepeli ya bala yeyo ngambo amemi po abali Bénédicte baki obimisela Bénédicte ba dossier balobi o eza 4e mariage na yebi na ngate sope ya solo sope ya lokuta ye balobi mariage ya liboso ezana joueur mo ya Léopard nde bozomona wana mariage ami baleza ina un certain américain 3e mariage na papa mwana na ye oyo Yohan 4e mariage oh na papa mwana na ye et puis 4e mariage na Odon Elwanga bandeko na yebite so eza solo ata so eza solo bandeko eza passé na ye siko nga na okamwa lisumu nini to mabe nini bango nyoso mibale basali po nde balingani babalane je sais pas en quoi eza mabe en quoi eza lisumu na zoyeba te je crois ba utuko yoka extrait mwana mwasi wana ndazo finga ke no Bénédicte aza ndumba baza bandumba bazo kosa kosambela basala mamna kuku en fait je ne comprends rien et tali bango neti na nini c'est ça les Congolais domaine ya Congo ya Congolais point fort à Congolais ezaka yango critique motema mabe mafinga tati na niveau bazo finga na mwana ya batu ya muke ayebi eloko te mwana ya 4 ans ba ofinge balobi bacha mama na ya chaka echoko et pourtant mwana naza meti bakocha echoko nini bandeko na ngai ngambu kaka odo amemi po abali Bénédicte ngambu Bénédicte amemi ka po abali odon bake ko kundola ba archive ya libala ne akala me babala na ezate ke akosi mwasi azana mwasi na ndaku c'est quoi ça Jesus Christ akosi mwasi na ndaku et puis ake kobala mwasi ayebite yindi kuna mobali abala ake kobala mwasi mususu non il est divorcé ça fait ce qui plus de 5 ans il vit azana mwasi il n'est pas azar reconnu comme divorcé marié te et lelo sepe la bala mwasi ya bali bandeko na ngai comment ba congolais ba kozala motema mabu kocha bato mbaninga mal à l'aise boye batie bango na ba page partout na TikTok kuneza ko yinda bandeko eza pas ces amawa bino boyebi mobile ya kitoko basi ba approcher toujours et encore aza pasteur ya jeune lisusu tanga osa ba live oko ba ser ba tondi bazotinda ba cadeau na bitula nzombo wana cadeau sur 100% bat balana ba live a odon 80% baba na basi et na 80% na 70 baba célibataire 70% ba célibataire donc bango tout misu na odon lelo odo abali azana kimiate donc basali conspiration empire du mal pona nini ba ko dévorer ba détruire ye na mwaso ya bali parce que moko akomelinga na TikTok parce que na sala vidéo mo na TikTok na lobike botika badinga babalane azaki mwasi azali na passé mobala azali na passé mais ba juger bon babalana et mabeni basali po boya ko finga bon fi mo akomelinga na commentaire ke o odo aza mutu na yo
il faut kozala juste et bato mususu loba mabe na bango pasteur mususu wana do wana pasteur wata Olivier oyo na sailaka analyse mikolo leki o mwasi na finga pe Odon parce que Olivier aza camarade ya Odon. Je crois bolanda émission wana awa. Ezali pe ka verbe fait année passée. Nga na sala analyse par rapport ya ba dire ya ex ya mwasi ya Olivier wana. Alobi ke mobile atika otambola na kombo na boyebi émission na ndenge ezalelaki. Rien à voir, je sais pas. Ce qui au fait c'est que j'ai compris c'est que la fille tam sous a tchaka pe Odomisu. To tam sous ba zali kangu na nga pe na oyeba na ngate. Et du coup, net na yolo bana zui par na yango sepelite nga na tuni na biso mama zala réaliste hein. To loba kate poto loba. Fale neti na lobela Odo mabe to pe na zala contre libala na ye sur base de quoi? To na ba raison neti nini pesa ngai. Article au répondre sous c'était accueilli. C'est ça les Congolais. Fale neti na loba mabe to na contester libala batu na ba argument na ba base nini na ba raison nini. Nazo mona te nazo yebate. Si wana lobi ke mobala tambola mabe na kombo na ye mobala sundola na bana mobala bana ko tromper pendant que azaki na ye na ndaku mambo bele na ki na sala analyse par rapport ya ba dire à moi si et na pesi conseil siko ya Odo na loba neti nini so ke no mwasi moko abimi ayelinga ba preuve lobi na ke non nga nazaki mwasi ya Odo akosa inga libala to peto je sais pas bandeko eza pasi eza mawa yango na olobaka na bandeko bolanda ngai bokanga na Nzambe boza makasi na ba prière bokanga na Nzambe et rassurez-vous que ba porte ezate d'entrer dans vos vies parce que Satana sora zo luka yo et que esika okote les ata okota te mais so esika okote les ali en tout cas au dévorer au sasa yo omoni déjà kaka ndenge keye zongi boye. Et contestation, physique et spirituellement, il y a des choses qui se passent. Et si réellement, à peine baba si misusu o akosa mabala, to abimara na bango, et o bazo le la peta msuto bazo nyonga, nyonso wana peza na kati. Nyonso wana peza na kati. Na ba message moko ya Odon pona libala na ye oyo. Sora lingi libala o et réussir. Yana ba biloko mibale nzamba zo senga na ye mais le Seigneur m'a demandé na solo la na ye personnellement parce que za ba mara mususu ezo concerner moi si na ye ya liboso donc na ko loba yango en public te sinon te et ça risque de tout gâcher aux un impact te parce que za ba biloko o ye fois ça la ye Odon fois ça la na tikela ki message inbox na TikTok bon na moni atangi yango te vi ke na ndenge mokiliza ya koningana ya eza ya koyinda na bakofinga bazofinga ye certainement donc aza na kimia te ndenge aza wana certainement atangi yango te en passant soki eza na bato bokozala na numéro ya Odon Elwanga s'il vous plaît envoyez-le-moi so boza na numéro ya Odon botindela ngai j'ai un message eza vraiment ya motu ya mpona ye il y a des choses oyo il faut asala so asali yango te libalo mpe eumela nango te so asali biloko wana te si réellement azo tenir libala oyo eumela to pe bavanda parce que mobali moko alinga mwasi po lobi bakabwana to mwasi moko alinga mobali po lobi bakabwana surtout que il est pasteur il est déjà divorcé abalara déjà simbi te sko abali so po boya elobi je ne crois pas donc si réellement Odon alingi libala na ye oyo evanda ana ba biloko fois sala bolukela numéro na ye s'il vous plaît natikele les messages mais na moni atangi les messages en côté j'ai des choses à lui dire. Au cas contraire, ba umelate. Tope ata ba umeli ba okabwana. Donc c'est ça. Message nazaki nango ya kopesa. En tout cas, et déranger nga makasi ya mokileza vraiment mabe. Mokileza vraiment mabe en passant na loba pe kana mibali ata so ibasango ba yaka bango mo parce que batulola ba Odon comment na forme modèle azalela. Basi ba ya bango moko mitika. Elinge loba te ke soko za kitoko. To soki basi ba yaka bango moko il faut basi ngo nyoso lingaka bango. Et créer là toujours un problème un jour. Attention au balai bangote. Et surtout biso ba africain ndenge to zala na ba congolais ndenge to se comportaka, c'est compliqué. Parce que parmi biloko bat bazo finir de gauche à droite. Oh et ndumba et oh c'est vrai, ba sangonyo so ba sangonyo so zala ya solo te bat balobaka. Mais est-il qu'il y a des dossiers poto chiter na tira bino image. Ya coach moko ya TikTok azapa jiter ndenge azawa na pona nini parce que il n'est pas zalaka candidat mais et simba nangote
esimba nango te et akomi mpe babilobele belé bato mosusu mpe mino bakongoleka nde bazala bato baproblème baza kotagaka ye na ba TikTok wana Sarah soki elle conforta azala so mpe likango ya ye odon elwanga yango esimba nango te nyonso makambo et du coup akomi mpe agité pardon makambo oyo mibali bosala biso mabe Benedita Gante o mpenza fale toyemba ya nzembo ya ye oyo nabosani famille tokoko moto bomoni mpe nawa ye moto aganye match oyo losambo efuti mpe ngai ye nalingi bino bamakango odo alingaki bino ye mpe alingi ye mingi ye aza motu ya mpona ye bosambela baumele bowowowo ye oyo bolingo ya odon ye oyo alotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ye lakisa kobomba te makambo oyebi ke pandake nazoyemba na raisonne libala ya duche na soleil nzambe na ngai ye mokili ezali baperiode baconfinement wana avant ou après namona mpenza motu moko akomi na TikTok abisia na Facebook alobi babipolaire na mwasi na mobali bino bozobanga bopesa bango kaka 3 ans lelo bandeko boyebi ke duti azongela mama ya bana na ye oyo apesa ye mokanda na France oyo azalaki na ye avant kende kolinga soleil etikali na bana mibale Seigneur Jésus basi oyo bolinga mibala kitoko mibala tai mobala ya tai ya molai bokenda mobala mikumba etali bino bozala makasi na bapriere nakobenga na bademo nakobunda koswana na bambanda duti azonga France pour votre information azali na Angleterre awa azonga na ye France nzambe asunga biso natiela bino en chita abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Sika. Moi c'est la grande dame, tout le monde aime la des bonnes choses. Lorsqu'on n'est pas capable de discipliner son bangala, on ne se marie pas. Lorsqu'on n'est pas capable d'être loyal envers la personne qu'on a épousée, on ne se marie pas. Le célibat ne tue pas. Alors autant mieux rester dans le célibat que se marier. Que ça plaise à qui que ce soit ou que ça ne plaise pas, on avance. Les filles, venez mes chéris, installez-vous au premier rang, nous allons discuter. Je viens de tomber comme ça par hasard sur une vidéo où une dame... Donc, oyo azali ex ya Elwanga, bazali ba marié te, azali kaki chéri. Bon, nazo kapena écho qui paraîtrait abala na épée déjà, je sais pas trop. Mais ba congolais kande bazaba polémique. Bazu benga oni ba publication ne mususu ba bambi odo na simana Benedict pour di genre net que non. Azolo ba pona libala na bango mais bon, est-il que Kobala Odona Benedict on dirait quelque part et salut moi tui parce que ba poste musu na auto mona personnellement binami lobelika ni mambo. Alors pour citer et na tcheli bino Benedict Kalengai bomona depuis ndenge ka mokili balinga mwana batute ndinga zana benga ngoni comment on dit adversaire n'habite na benga adversaire binemi partout de gauche à droite pardon ya onto kama na biso kana nzambe biso ba misoso kama na biso na Yesu parce que oyebite bazelela ko wapi quoi bazelaka mongolo ko yindela mwana mwasi oyo amata ba minya mokili somo bandeko to banga mokili bandeko namoni émission comme vraiment molai na chité na tshela bino Benedict Kalengai boyoka mwana mwasi mo très douce mwana mwasi moko aloba bien mwana mwasi mo intelligente mwana mwasi moko azane ba problème na batute boyoka te kuna répondre ki songolo afinga ki aswanaki donc aza tellement likolo ke ba fille ba basse classe azo osela ba benga ngoni ba analyse na ba émission ezanga tine ezanga mutuna mokolo po bali mobile na ye bandeko eza pas ces mawa victime d'usurpation d'identité
et des duplications de comptes. Bonjour, je suis Bénédicte Kalengai et j'espère que vous allez bien. Messieurs et dames, comme je le disais tout à l'heure, je suis victime d'usurpation d'identité et des duplications de comptes. Il m'arrive depuis un moment d'entrer dans la barre de recherche, d'écrire mon nom et de faire un constat amer sur le nombre de comptes qui se multiplient en mon nom. Mais là, ça va encore parce que c'est un phénomène plutôt normal et je dirais courant chez les personnalités publiques. Mais je vous jure que ça devient un problème, voire un vrai problème, quand je tombe sur des captures que vous m'envoyez. Des captures des personnes très mal intentionnées qui arrivent à arnaquer en mon nom. Comme quoi il y a des projets que je finance. Et pire encore, ces personnes arrivent à arnaquer même au nom de la Fondation Bénédicte Kalengai. Non, s'il vous plaît, prenez cette vidéo comme une sorte de SOS. Je viens vous alerter aujourd'hui encore. Parce que la dernière fois que j'ai fait cette vidéo remonte à 6 mois. 6 mois après, aujourd'hui, je reviens encore pour vous alerter et pour vous demander de faire attention. Parce que dans cette histoire, vous connaissez mes comptes officiels. En dehors de mon compte TikTok qui a plus de 3 millions d'abonnés, j'ai aussi une page Facebook qui a plus de 500 000 abonnés et un compte Instagram. Vidéo à moi Kala. Actuellement, je crois elle doit avoir plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok. Sinon, la famille, je crois awa. Et c'est pour tout boire la liste de compte à Bénédicte Kalengai et TikTok. Mais bon, sinon, abonnez-vous massivement à MDG DTV. Ma fout, est-ce que moi, c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater. Partagez, likez nos émissions. Toujours à des sous-sous le Bézali. Je vous aime. Merci. Au revoir. Bye. Elle est là, 5 millions d'abonnés. Quand elle est dans le baki, Bénédicte Kalengai, 5 millions d'abonnés. À la fondation, au monde, au Félin, sur Banini. Na bona cliquer on tombe sur na ba musique au moins na ibozo mona to tu ko lobela bébé Yohan, un très beau garçon. Donc soka bois qui net vidéo à supporter Real Madrid à banner là et ça lui même pas une semaine et ça déjà na 1 million de vues. Donc c'est ça et tellement comme là lingana e moto a kende liboso te na mambazo sala il faut ba koma ko finga ba koma ko lokela ba problème ba inaye ba bambe mabanga yango bande ko bokanga mana Yesu bokanga mana Nzambe oyebite nani atalaka yo oyebite nani yango bateau za pemene na bango na nango za pour na nango za contre. Donc c'est ça. Et sinon c'était ça, merci, au revoir. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.